peut affaire comédien na kombo ya Bobo Manoka. Nabandi ebela batu toyebi comédien na biso na kombo ya Bobo Manoka, ebela batu balingaka ye, ebela batu pe balingaka ye te. Kande boyebi na mokili oyo ezala toujours na batu oba kolinga yo, ezalaka toujours na batu mosusu oba otikala kolinga yo te. C'est normal, c'est ça la vie. Toyaki kolala tolamuki bandeko nanga na basango ya makasi. Sango yango ya nini bandeko na ngai? Avant na kota na sango wana, kande boyebi. Tonton na biso pe comédien na biso na kombo ya Bobo, aza moko ya ba comédien oyo azalaka na ye indépendant. Adépendaka na famille botaka te, adépendaka na babako kate, adépendaka pe na ba dynastie kate, ba Peshalov te. Ye bisika nyonso ba obenga ye keno akende ko tourner akendaka. Surtout ceux qui ont na temps, mais ceux qui ont na temps te akendaka te po ye pe azalaka na groupe na ye, groupe na ye ya les étoiles de Bobo. Ye pe a komaka ba filme, ye pe a salaka ba tournage, a pe saka pe bato musala kande boyebi. Alors yango esalaka ke ba mosusu place mosusu ba bengi atali nga pe na zana tournage na bana nanga moyena kende ezate ezalaka bongo. Bobo Manoka totikala komona ye na barando te, totikala penza komona te keno yango wana akota ki rando kingandi, yango wana akota ki songi kingandi, en tout cas wana totikala komona Bobo Manoka te. Ami pesa ka respect, pe a respectaka batu nyonso. Vie na ye privé, alingaka komemango na ba réseaux sociaux te, surtout en ce qui concerne ba projet na ye, ba vie amoureuse na ye, en tout cas eza biloko alingaka toujours ko bomba. Mais azalaka fier ya makasi ya bana na ye, bana na ye mibale, ya mobali na ya mwasi. Alingaka tellement bana na ye makasi, wana penza abangaka te pona koya kolakisa bango na réseaux sociaux te. Lelo toyaki kolala tolamuki bandeko nanga, sangwango mikusa. Na vandaka boy la famille ne komona ba vidéo ba ekotindelanga ba photo na moni pe bandeko ebele ba benga invitation ya SB na tournage na ye a saranga et puis a joué appel mort après appel wana on a quitté et tout ça. Moi je pense que ma sœur a Bosanaki, SB a Bosanaki, c'était pas la bonne version. Voilà les pourquoi la postaki que j'étais choqué. C'était pas la bonne version. Tu étais choqué parce qu'on a tournage té. Mais sur la émission na yo mona lobaki ba komba kutana on sait qui est normal hein mon savait ta parcours na ye bandeli. Abeta parcours na ye ndenge chaîne na ye bandaki ba bitumba kutana nango. Alors na bitumba kutana nango na monaki histoire na ngezaki lié na ba moment ya difficulté na ye à départ ya chaîne na ye. Alors cette histoire, tant je pense qu'à Boussana qui m'a détail pour ne pas dire que c'était pas vrai. En gros, s'il faisait aussi un tout petit peu allusion à yo. Non, attends, il peut oui, c'était comme ça, selon sa version. Et selon la bonne version, ils ont bon moté. Preuve en est. Après émission émission on a eu tout solo là il a privé ngaye douche to côté na conférence na Christian Shoga Julia Musée que je salue to côté en conférence to solo li c'était pas la bonne version. Je pense qu'à Bosanaki to se mettre d'accord et puis après c'est ça quoi. Parce qu'en vrai Bimaki nenge Bimaki voilà et voilà le pourquoi je suis choqué là. Je suis choqué finalement bah attaque il y a Abakouk bah traité de tout le monde. Et après, Bobongi, ça qui appelle conférence, c'est ça? Oui, tu as bien un appel conférence. Parce que, Nazaki choqué, on a komaki, et Zalaki komo na kovandi na motu, tant moulai. Tu vois, on a peut-être sur on comprend dans la place où. On va na motu tant moulai, a tikala retourno likambo, a tikala bete longo. Deux fois même, au sali ba film et belé na chaîne. Tu vois? Ça va filmer belé na chaîne wana bozala ki pénal et puis to jouer ming en couple là bisomi balé trop et tout et puis na yebakité que je faisais partie ya batu oyo ba choka ki carrière na yi tu vois
Bien ouais, et pourquoi? Et je suis choqué. Vraiment choqué. Donc, on a choqué à quoi apprendre que biloko a affecté la carrière, biloko a affecté le début de la SB, on a la carte. J'ai été choqué à mon tour tu vois. Et d'ailleurs, on a même à Paris à 2 reprises pour le film, malgré tout, on a guité. Et après, Zongi, il y a ça l'émission, et puis je vois ce genre de trucs. J'étais choqué dans le sens où on s'arrêtait bien. On évite qu'on choquaille. Mais avec le temps, tu as appris qu'on choquaille. Donc, je suis content de Bengani dans la conférence après. Que non, c'était pas comme ça, c'était pas comme ça, c'était pas comme ça. Ah, moi je cru que c'était ça. Non, 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 c'était pas comme ça et tout. Tout solo, il a vu celui qui n'a pas bien. Bobongisi. Mais déjà dans la vie, au gros appelle Amina Matunio sauté. Ça déjà de 1. Même la thermomètre en Zambé. Babi, il faut ça chaud. Tout qu'on a froid. Au gros à tiède. Au gros à katikati. Ça c'est sûr. Et yango pétan mususu ba comprendre que au pesa no pesa position il y a si là par rapport il y a belle vie mais sur la pesa position là par rapport à belle vie bongo ba vilipanda kinga pona je suis vraiment choqué ça ba tona ba toi si la parce juste mon baquet là-bas en jeton vous les avez jetons ouais non j'étais choqué parce que c'était pas la bonne version. C'était pas du tout la bonne version. Na marambo esprit na théâtre. Jazz. Na marambo esprit na théâtre. Wa yebia yebi. Nga pena muteb sanga ko tourner té. Na baloki pe na tourner té. Oza oza moi sinanga, oza oza camarade. Nazomuna sens na moté. Mais et les cas en haut déjà, tout a très bien profondé. Nazaki na Madeleine, nous c'est les cas très bien. Esprit le théâtre peut au cocateur, peut tout ça là. Anse, peut-être que ça ça là. Esprit parce que théâtre mes collègues comme nenge non sali au pona peut ça kana yo au zapenza et nazana kanté nazala na kanté na kozala rapé na kanté. De la mise sur une belle fille à proposer un rôle na Bruxelles au joueur. Tu banda retourner na ye depuis. Soki pa ye SB aye poto a benginga to tourner na ye to zali na ye to tourner na ye depuis que ça to tourner na ye poto. Soki aye pe poto. A penser dans ma toujours tourner, c'est pas un problème. Soki aye pe poto na production na ye na place d'Italie aux zappé présent. Ça benginga pourquoi pas. To wele linini. Yebsanga non to wele linini netini. To koko wela pe netini. Jazz. Toro wele lo autant et zaka bande kunanga et puis voilà. Mais les lois yo bana basi okondi mango ke bangonde penza bazokumbela ba faire parce que nakine et comédien pour lire moi bien en tout cas il faut jouer pas belle vie si pas il faut jouer pas si là et ce qui était à au que de jouer place qu'on attend sur foot à 5000 francs mais qu'on peut monter comme pas si monter comme cher et pour aux visibilité batalo mo kil mobimba soit au jouer et pas belle vie au jouer pas si là ou soit au jouer pas grâce aux européens à mati penza alors ça va pièce qui toi besoin apprécier la pièce même à Paris partout tu apprécier en gros donc ça na choisi et peut-être au tikino musala comédie au musala na yo ba commerce le quoi ça tout ça no pénatikité tout ça nous peut caillou le quoi en mais en quand même il a réussi quand même à y abimi à saliper sous et chaud et nini c'est ça va préférer à peine à Kinder c'est parce que lui muta fondé par c'est là ça ba chaud bongo et bonaboé mais pourquoi ça ba chaud voilà maman là on a bien monté gazan on va passer à ba choter na tchana on date la photo n'a pas. Mais au début, il y a un sagui d'attaque. Mais pourquoi vous ne soutenir en style beaucoup soutenir les sous-bazagi n'a ça tout ça il ça balanda qui est prêter main forte et puis voilà. Mais pourquoi au poste qui sous affiche n'a été histoire ba que sont habillés ba lingara yo ba sont ba habillés. Abinga que na privé nga ça bilo ba tout. Non mais vous soutenir pour ta privé ça raté parce que billet ça va te formation ba yo non quoi abakou bo tenir une rigueur parce que
Et tout ça, tant que comme on a bino pour y pas auto jouer na sida na Madeleine conseil ça qui nani spectacle ça qui toko avec Sida Bissalo, mais toujours ce petit calavana et c'est très bizarre quand même. Et si là à Saliba production na yopé ozalaki na ye na scène tonton de noko ou tonton de Abakouk et so sepelisa yo mais belle vie a tchepe date na ye na place d'Italie à sali sold out aux publicités aux postérités très bizarre quand même pour féliciter pour encourager na encourager qui est na nini na cause privé ouais parce que au moni na lingara cause la profiteur la profiteur de tout le monde va profiter en sous on est trop collé serré na mutu mo za na célébrité lelo ce sont des profiteurs ngaza mutu mo na on a bien tozolo bela mais tout le monde après ah non vas-y tu vois na la profiteur je sais ce que je vaux alors na domaine oyo na ba ko ça à la part des choses so tali ba spectacle SBS Ali en Europe so tali na ba page na moment na postagité na kende ko lukaye na privé na komisa ki ba félicitations na nga na pesa ki ba force na nga ndenge senga bon voilà Poutine écriture Belvi Kandi maman ya famille Bota na luki pe na privé to solo la ki na PC ba encouragement nanga et puis voilà dans la zone obligé ça on a place publique té on a posa nango eza binoté ba na posa nanga ba kolo et venez donc il y en a qui n'aura plus voilà c'est comme ça avec moi mais pourquoi to chayo na en fait pourquoi baba moi dans ce yo mon pesa qui comprend on dit la moyen que posta au public pe bon OK noka ba abaku ko singa ke na publier en côté yo mon dozo mi benga bon na kus bo benga nga bongo et ça le plaisir histoire que il a musa peu jazz les logans ne ba tanga ba pesa connotation le logans ba pesa connotation et ça peut m'habiter comprendre parce que bato zobenga famille Libota bato zobenga Abakou bato zobenga Badinachou bato zobenga ba Mpesha Love bato zobenga tout ça on a bato on a tout baza ba collègue na baza ba sœur na donc soki ba fanatique na ba banimi opianga kombo c'est pas un problème je vois pas le mal na zangana bango tout depuis qu'il ça on va tourner na bango tout sans exception alors on a habité on a changé à vie pour nani d'habiter n'ont changé pourquoi mais ce qui est moninga namutu X parce que namutu X to juta rokutana ya rosa l'essentiel ce qui est moninga namutu XT parce que R musu supena no ajuta roya boité ya rosa production na ye ya ko benga to ko invité au pena maram na ye tu vois au moment où tu seras invité tu seras là spectacle de ça à Paris à SB au moningata j'étais pas invité. Ça a mis en Belgique, j'étais invité. Voilà. Donc, ceux qui peuvent en Belgique et Salemaki, nous avons invité. Mais nous avons un problème. Tu vois, nous avons un problème. Donc, si vous avez un jazz, parce que jazz, c'est un jazz. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que Bobo, tu continues pour retourner beaucoup plus sur ton poteau, en fait, acteur. Oh bakoma ya diaspora na bantu olanda ki émission ya sila o alobaki ba ramasser des ballons analyse de ça la qui tantala ki émission ramasser des ballons ben analyse dans les normal normal atanga ba umba batuté et puis ba ramasser des ballons puis la limite que ba collègue derrière musala parce que ramasser des ballons Jamal Tavares so ba collègue na ici ba jouer na ici ba Lata Varese am soupé ba jouer pension am soupé ba bazana choc am soupé tu vois alors ceux qui bateau bazo continuer beta na terrain tant yo s'adresser na ba ramasser de ballon je pense pas que les ba collègue na am soupé na ba tout sous
Nous avons collègue na été. Puis nous avons bien réfléchi ça va. Limite à quoi ils sont bas collègues. C'est vrai. Par ramasseur de ballons ils ont bas collègues. Ni bateau bino au candidat bas voter. Parce que pourquoi tant on a bimi et bouger et quand on a ba page ba famille libo ba fan ya famille bref monde ya famille libo ta ba sali ba live pour critiquer les shows ba abakouk ba sali pe ya bango ba benga un panel pour soutenir tant on est côté et tant émission est côté et même jour yo pour au postaki na page na page na yo je suis choqué. C'était choqué pour voir. Pour ramasser des ballons, bien sûr. C'est bon, on a ramassé des ballons. Mais pourquoi tu étais choqué? Pour l'émission Yassi là. Bon, je pense que Mouni Jazz, on s'est vraiment battu pour garder moi dignité, moi respect, moi personnalité. Tu vois? Non, les gars, on bafoué dans moi seconde moyen moukier et puis image tout à façon mon nango qui na mai. Aujourd'hui tous en bateau bazo ba 6 millions na biso. Bazana ba o ba benga ba fou du roi. Bazana ba bateau baza prêt à tout pour tu vois défendre leur leader, ce qui est normal, tu vois. Mais la logique des choses, n'a qu'à éviter moi place ouana pour ne pas être vilipendé, pour ne pas être sur les réseaux. Ah donc vous banga mambo basala que après tant que je suis choqué wana. Il parle le monde qui on peut bangwa. C'est ça. C'est ça non plus là. Exact. Mais mon qui foudre. Ya abako nesa batagi sérieux en tout cas. Atakanga. Bouye bis. Donc on se bouille ko tout à l'heure. Babenga yo ingrat, babenga yo jaloux, babenga yo aigri, babenga yo en vrai aussi là, babenga yo non. En vrai de vrai. La version bah pesa ki pour nanga pour ba ba silika genre na raté na comment dirais-je na raté na invitation il y a SB na tournage naé a Beng Saranga et puis il y a joué appel et bela ba congolais totanga mais ba façon na biso ya ko raisonnaka ba raisonnement na biso mosusu na mona kaniti Congo na biso bato batanga te. Yango bomona ta na ba pays mosusu soki muto abimi na Congo, ata soki aza licencié ake na pays mosusu. Ba niveau d'études na biso ba kontaka ngo te. Est-ce que vous savez que il y a beaucoup de Congolais bazaka na ba poto kuna ba licencié na Congo, mais bokende ko tuna misala basalaka. Bomona kutu ata mikanda na bango ya classe ezalaka nango considéré te. Pourquoi? Parce que yebika ke Kongola ta soki akei école, akei classe, ya malonga na mutu ezate. Pona nini façon na biso ya ko raisonnaka. Ba intellectuel na Congo, baza penza ebele, mais devant un problème, ba intellectuel wana bazalaka bato moko bazolakisa penza ke non ba o batanga te, ba o bayebi ata ndenge bakindaka école te. To raisonnaka, to réfléchissaka, s'il vous plaît. Bomoni likambo, ata soke indi e baby, zoata na yo ya ko étudier situation. Zoata na yo ya ko maîtriser situation. Zoata na yo ya ko landela penza makambo. Kozalaka pressé te ke non, parce que naza na besoin en matière, parce que nga na lingana nga ko finga kabatu. Bo finga bobo manuka pour rien. Tango filme yaki ko bima. Botika la pe ko ya ko senga bolimbisite. Botika la pe ko ya ko tia ba commentaire te ke non tala kutu tolobaki boye. Botika la ko sala ngote. S'il vous plaît chers compatriotes, tozala kala mitema, likambo soki bimi, tozala ka pressé te ke non kana loba. Mokili yeba ke non ngana lobaka. Mutu nyonso azalaka na munoko, mutu nyonso alobaka. Mutu nyonso azalaka toujours na eloko ko bakisaka. Mais toyeba ko se maîtrisaka.
kilo la famille sangwango moto sangwango mikusa na vanda ka boy la famille na ekomona ba video ba ekotindela nga ba photo na moni pe bandeko ebele ba benga nga balobi mama Étoiline yo vandi matière awesi ekoti na lobi nzambe na nga matière anani o matière a Bobo Manuka yo tomona ka mingi okotela ka Bobo Manuka siko omoni nini ekomeli la famille. Il y a de cela presque 2 ans et demi, hein, tobando qu'il est déjà 3 ans. Tonton Nabiso Bobo a voyagé qui. Nako voyagé à Kendaki Poto. Ata soki to na se rappela na ba série moko amataki ba live, hein. A la mataki penza ba live à TikTok. Mais bato ebele ba baneka kotu na ye okozonga kam kolonini talaka groupe na yo les étoiles de Bobo et Kofi. Tala na chaîne na yo ba film les sous les kakate. Bana na yo bakomi kotelengana lelo bakende pa ya Belleville lobi kuna bakende pa ya Dinana okozonga ka mukolo nini. En tout cas atikala kopesa na ye réponse te abaneka ko bari batu soki ka batu balobi batu batuni omona kaka koti na histoire mususu azalaki bongo. Pourquoi? Parce que ezalaka nature ya Bobo Manuka yalingaka penza vie na ye te a exposé yango na ba réseaux sociaux te. Alors, tango avandaki, ezana tournage à film moko oyebimaki. Avant que tu filme wana ebima, ezaki na ba photo moko ya tonton na biso président Bobo Manuka, ba photo moko ebimaki ye na mundele moko ya mwasi. Makambo kutu etambola makasi keno Bobo akie na France pona osala ki Mario na ndako mundele pona mukanda. Donc makambo ezalaki ebele comme d'habitude boyebi ba congolais tozalaka ka bato moko toyaka na facilité ya mafinga biso. En ce qui concerne penza mafinga tokanisaka 2 fois te biso penza place ya mafinga toyaka na lombango bato bafinga na tonton na biso national. Batu bafinga Bobo balobi na age na yo wana okende kovanda ka ki Mario ya poto yo star mobimba na mboka na biso. Ndeko na biso président na biso pe comédien ya mboka na biso atikala na eko ya ko répondre te pe ko pesa explication te. Na ba video ona yaki kozwa lobby eza ba video na ba photo moto Zaire ezaki ya kozika na cadre nini ke non ndenge eza boye ba refoulé Bobo Manuka ba refoulé ye azalaki na Belgique, hein. Ba refoulé ye sikoyo tokomona kutu ndako na ye deja mutu mosusu si akota biloko na ye balongola deja babimisa biloko na ye libanda. Kongola aza mutu, hein. Kongola koki ko bomisa yo la famille. Depuis lobi na buto batindelanga ba vidéo na ba photo. En tout cas, na lobaki kande na sala kango chaque jour. Ce qui matière qui koti na linga koza la pressé. Il y a de ces personnes à kotindela yo ba matière alobi nga na za awa et ceci au sel appel vidéo. Mais makambozo pesa yo isa lokuta. Alingia kiti sa crédibilité surtout ya chaîne. Bato mosusu bazalaka bongo. Heureusement que lobi na butu wana nazaki penza sage na lobaki na ozala pressé ya koyate na zwana nu temps na landela dossier oyo na kolandela zoka batikala na bango ko refoulé tonton na biso Bobo Manuka te. Bobo Manuka ye moko nde azolongwa Belgique azonga na ye na Congo ba refoulé ye te propre volonté na ye toyebite na Congo azoya pona na kozonga kovanda libela to azoya po kaka na ba formalité moko boye fo azonga lisusu toyebite po tonton Bobo aza mobali oyo alingaka na ekoloba loba te. Aza mobali moko kande na lobaki aza mobali moko alingaka premièrement rando te alingaka pe vie na ye privé ezala privé alingaka te keno vie na ye bato nyonso ya mokili baye bango vie na ye mokili mobimba eye bango alingaka na ye bongo te. Alors po na ye aza na ye azongi na ye kin a préféré na ye azonga nanu kin soki aza na makamu na ye soki aza na ba projet soki akozonga kanga na bino toyebi te mais o toyebi ezaka keno Bobo Manuka direction Kinshasa direction Congo na biso. Bato mosusu baoloba aza tonton ya groupe na biso aza
Tonton Bobo Manoka aza tonton international. Aza comédien moko oyo aboya na ye ba parti pris. Oyo aboya na ye keno kepa ya kingandi nde na jouaka ye bisika rôle na ye komonana. Bisika pe ako se sentir que non, je suis libre na koki kokende nde bisika akendaka. Wana c'est vraiment Bobo Manoka. La famille. Toya awa kobunda te. Toya awa kosala bisala sala te. Boyaki awa kofinga Bobo. Boyaki awa kosabola Bobo. Oh Mario, ake kovanda na ndako ya mundele. Congolais, s'il vous plaît. Ebela ba Congolais totanga, mais ba façon na biso ya koraisonnaka, ba raisonnement na biso. Mosusu na mona kaniti, Congo na biso bato batanga te. Yango bo mona ta na ba pays mosusu, soki mutu abimi na Congo, ata soki aza licencié ake na pays mosusu. Ba niveau d'études na biso ba kontaka ngo te. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Congolais oh bazaka na ba poto kuna ba licencié na Congo mais bokende kotuna misala basalaka bo mona kutu ata mikanda na bango ya classe ezalaka nango considéré te. Pourquoi? Parce que bayebika ke Congolais ata soki akei école akei classe ya malunga na mutu ezate. Pona nini façon na biso ya koraisonnaka ba intellectuel na Congo baza penza ebele mais devant un problème ba intellectuel wana bazalaka bato moko bazolakisa penza ke non ba o batanga te ba o bayebi ata ndenge bakendaka école te. To raisonnaka, to réfléchisaka, s'il vous plaît. Bomoni likambo ata soki indi ebebi zwa ta na yo ya koétudier situation. Zwa ta na yo ya komaîtriser situation. Zwa ta na yo ya kolandela penza makambo. Kozalaka pressé te ke non parce que naza na besoin en matière parce que nga na lingana nga kofinga ka batu. Bofinga Bobo Manoka pour rien. Tango film yaki kobima. Botikala pe ko ya kosenga bolimbisite. Botikala pe ko ya kotia ba commentaire te ke non tala kutu tolobaki boye. Botikala ko sala ngote. S'il vous plaît chers compatriotes, tozalaka na mitema, likambo soki ebimi, tozalaka pressé te ke non kana loba. Mokilie yeba keno nga na lobaka. Mutu nyonso azalaka na munoko. Mutu nyonso alobaka. Mutu nyonso azalaka toujours na eloko akobatisaka. Mais to yeba ko se maîtrisaka. C'est vraiment important. Yasika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko